film na biso vraiment eza kitoko to mona kaka makambo ndenge ezokende moni belle vie tala koza na belle vie na Congo eza richesse papa non loba no koza na belle vie na Congo eza grand richesse osoko yebi valeur à belle vie te olekaka ina perso kufi nzamba lola pa tuni yo mena natindaki mokitani nanga belle vie comment olandaki makamba belle vie te Natanda ite que président Ansouzo la comme ça ba gros mot wana lobby wana en tout cas félicitations président je suis fier de toi ne logo président Ansouzo la sali yango lo moni logo to senga ba Christian Sugar batiko kanela bana basi bala na lokolo ya président Ansouzo lo wana ba distraction ozo moni mais oui tant yo zo ngoyo kanela nga mwana mwasi tant yo linga so moni nga nzelo menacer ngai bomanga ne po mona ngai te osoko bominga to tikinga na vana otanga kombona osilo ta yo ya ka po la critiquer belle vie ngape na lobano kaka moi kolela moi trop par rapport ba moi ba makme belé les cas qui se ko bengi si base pour asolana bango mais au cas moi bloqué za na 4 6 vous êtes le même groupe solo ah bon abenga ba onyoso moi mobali garder valeur na yo tant yo zo ko finga mwana mwasi oza ko se rendre compte na nini mais ozo komi ki tsa se rabaisser ozomona oh belva pesa mbonga ba film no tourner o kokisa ku nombre ba film wana te o belva tuna hotel ndango te loko moko te mais yo comment na TV ko critiquer po belva vana ndako na ye mais tane belva bo yango mais belva ta dika ke naza yaya na otikala yaya longola kokolo la mesa longola kwango belva be vanda wana jamais na vanda ndako no mena ya na yo siko bolingi belva ngate ya batundeni belle vie ngata on a école ba ke maman belle vie aider nga na facture pour la maman hôpital est-ce que simbele nga fimbo mais comment maman belle vie appelle sa tendresse mon garantie andako oh lolo tendresse comment le ba ke na regretane ka soka sungi ayaka nango na TV aye bisa tendresse yoka ete uzomona yo so boya miniature ngala linga ka miniature nga linga ka balobela ngai ozomona na muteke alula miniature bongo tala otala kote kuna te yo role yaka makoli kwa mesa kelo kozola nga kitu wana yaka nango awa ozomona banda ya tuke sali makele na éviter jusqu'à présent tozoye batena na bisi ba audio wana plus de 26 audio na loba na yo ya grave ezalaka te eloko asika eza te ba audio wana ba biso yo kanti bana biso ka bata simba ti esolo suko ba belle vie baza na loba na yo belle vie a joué ça péchanga na belle mère akabola gloire a péchanga na yete atika péchanga vanda na siete na ye belle vie a joué ce dinana azu gloire a dinana a pesi yango OK awela rôle na baninga te époque na yo moment na yo même na ya père mamunda mamunda ya papa mudabte mamunda ya papa mudamemi y a différent mamunda ya papa parce que kendaki ambali na tindie lisusu ya kena ata koza na spectacle en Sulzolo mais papa nda tindi papa nda tindi yaya na loba na yo omoni bato ebele maita bango na scène basa kaka ba jouer kaka tristesse tolongoli ba joie wana parce que biso tout omone lango ya lela na scène ba mona yo ya ba passer ebele baza ba exemplaire yango toyebi te ma prophéter seulement ma face ma fa ngapuna tala te mais ngakuna kanise loka ma garda zoka ma garda batute vous pouvez pas essayer de Panama babengana esende mutu babengana lule ya lule babenga lule kwani na loba na yo muta memi yango lula azwi yango po sila azaka na groupe simba te lula aza lule azwi yango apesi sila apesi ese panza na loba no
ka Belleville na par rapport ya nini yama ok tournage na peso 3000 mais le Belleville a kosa bongo na enveloppe oui 3000 francs bakolinga Belleville ndenge nini yango moni bakolinga Belleville te parce que Belleville a valorisé théâtre na biso ya Belleville so bunda lelo théâtre na biso ndenge tomona ba forêt voza awa Belleville azo bunda lelo ngape Belleville na la chaîne mona Togo ni un peu yeba valeur na comédien ya tonotambo na ba tournage ya bato ebele okene tournage bozuma amesa bato nini soupe na tolo pour ça non alopesa bato na place apesa bato ba bière ba ema yo wana balopesa bato ba gene Belleville otalisa bato comment na famille ata papa ngaza na mbongo to botami tata mais faut tozala soudé bomoko fo ezala boningi su Belleville alakisa bato nini Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Chers abonnés internautes Jemima Ibele Télévision, merci de nous retrouver encore une fois de plus pour ce nouveau numéro de cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain Ngoma, la merveille de la presse congolaise. Merci infiniment à vous tous qui nous suivez à Kinshasa, au Congo, Brazzaville ainsi que partout dans le monde. Merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous avez toujours à témoigner, surtout à travers vos suggestions et interactions que vous nous interagissez. Ça nous fortifie de bien faire le travail. Famille Bota et John Mikebi, si nous parlons également le même langage avec vous, vous allez agrandir l'image. Pour commencer, notre chaîne de communication, tu as mis à Zanga, tu as mis moi en dessous de la famille Bota. Santé, Aya. Oui, santé kitoko makasi, santé vraiment bien angolo nzambe, nzambalo lazo bomba zo batela. Merci d'abord na batutu balingaka biso oyo bapesaka biso vraiment chance oyo batalaka biso tofutaka bango mbongo te. Donc merci na famille Bota Mobimba, c'est grâce à vous nde toza vraiment. Merci beaucoup na maman Belleville, la patronne, Poutine de l'écriture, maman Koma YouTube studio na bango soki batie mère na miniature te bakotala mate. Merci beaucoup na Dongo Lesa Nzamba Versace, merci na Odette Lesa, merci na Niki Lesa, merci na Mifi Lesa motema ya papi, merci na Iran Kialuta, Nabi Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, merci à toi Patricia Branco, agent César Moko Adage Lubanja de Turquie Luanda, Turquie Paris et pas Iwapi Rose Mengazali, merci na Mamita Dina, merci na la maman Chéra Moisi, merci na la grande H maman Sakina, merci na maman José Lusadisu, merci na maman Ewin. Wana ba maman na biso famille Bota, maman Gina Mabiala, ba maman na maman na biso ani ba super, maman Ewin. Au moins ba maman wana soko ningo comprendre valeur na bango tala bango ka mpanja ma Belleville. Tala bango événement oyo na le 8 mars, journée de la femme. Ndenge batina invitation et où t'as vraiment Londres et où t'as Belgique et y a pour la Belleville. Ozo mona to vani to moni tous Belleville na France. Ba maman ne ba yambi Belleville. Ozo mona na dîner fraternité. Baza ba maman oyo bazo sala makambo moko boye donc ba maman biso Béatrice wana. Bazo sala makambo minene kana la Belleville. Ah yango wana ka to sengaka. Ozo mona parce que bango bazo ka tan otala biso sans bango ma biso ngai to zala te. Ozo mona voilà yango wana kaka. Yaka zanga en tout cas plaisir en tout cas tika
On appelle ça sous la salutation, un grand plaisir, surtout que mon vieux Tréphane Mbumba Benzema a branché. Merci aussi à vous, Jonathan Ngoma, grand lion de la monnaie. Merci à mon ami HK Komba, Bill Gates. Merci infiniment à mon papa, pasteur Elipa Kangoma, les défenseurs. En tout cas, on est blindés. Et aussi Mbama, bien qu'à Zanga Baksoté, Zanga raté. Plaisir à mon an sous Zolo na TV5 ça là intervient en tout cas en français. On trouve qu'on a une temps au télé na TV. D'abord merci beaucoup na président en sous Zolo. Au moins valeur valeur ya en sous Zolo yango to senga bato belé ba comme loka en sous Zolo wana. Tala en sous Zolo bina satanda ite que président en sous Zolo ko bisa ba gros mot wana lobby wana. En tout cas félicitations président. Je suis fier de toi. Ne logo président en sous Zolo sali yango au moins logo to senga ba Christian Sugar. Bati ko kanela bana basi bala na lokolo ya président en sous Zolo. Bana ba distraction. Ozomo mais oui ta yo so yo kanela nga mwana mwasi. Ta yo linga so mo linga njelo mena sengai. Bomanga ne po mona ngai te. Osoko bominga to tikinga na vana tanga kombona. Osilo ta yo ya ka pelo critiquer Belvi. Nga pe na lobano kaka. On se retire ba zo reculer on va avancer. Ba avancer voilà. Ozomona. Siko to vana to tala valeur ya ba en sous Zolo wana. Ozomona. Aleki na TV5. Oyo combien de musiciens baleka TV5 na ba gafa to tanga ba komona bango ate. Ozomona. Mais en sous Zolo la sali fierté ya bana mibali ya ba comédien. Mais ba Christian Sugar ba sala ba six ba papa ngwasa. Ba en sous Zolo ba sala ba six ba papa ngwasa peut-être ba Christian Sugar ba en sous Zolo ba zala na noté. Ozomona. Siko lelo ba en sous Zolo ba ye ba zuba ora wana bango bazaki nango balati. Mais mizonga yo. Soki makantie pour la musique en tout cas ya mizonga yo soko za mwana mobali za mwana mobali garder valeur na yo tango yo za ko finga mwana mwasi oza ko se rendre compte na nini mais ozo komi ki tsa se rabaisser ozomona oyo Belva pesa mbonga ba film no tourner okokisa kutu nombre ba film wana te o Belva tuna otala ndango te loko moko te mais yo comment na TV ko critiquer po Belva longola mbota likasu boye alongola mbota likasu wana boye Belva longola ngo atambongo na enveloppe lelo balobi Belva mtabomi comédie nzoka muta sali lo comédien a signé contrat boningi Belva nga sani aye ba signature boningi Belva on soit sani pour la bino. Pour ya malamu tu asa ba on ndima ete ya ma yo finga Belleville na par rapport ya nini ya ma OK tournage na peso 3000 mais le Belleville a kosa bongo na enveloppe oui 3000 francs ba ko linga Belleville ndenge nini yango moni ba ko linga Belleville te parce que Belleville a valorisé théâtre na biso ya Belleville so bunda lelo théâtre na biso ndenge to mona ba forêt voisin awa Belleville azo bunda lelo ngape Belleville na sa la chaîne mona Togo na sa la chaîne à Malawi na sa la chaîne partout dans le monde pour la Congo kaka ozomona yo kati lelo ba mama biso ba delta wana ba poster Belleville pese mbongo non musala Belleville oso emona na miso ya bato na faut teka ba valeur bien ozomona lelo Belleville zo ndima wa lelo Belleville zo ndima kene za bongo na signer contrat na luka pe bato bakoma ko interpréter ba film même na Nigérian anglais bakoma ko interpréter ba film même na Swahili ba luka balangi nyonso bakoma pe ko interpréter ba film na biso partout Jacob écoute abaki ke ayoko en anglais pour kabola message mais oui te beba les gens font ba commentaire mais oui et loko to yango posa yango wana muta solo ba nani irlandais à comprendre que to pe Belleville pe sa message boye muta anglais azo comprendre français azo comprendre muta ki Congo azawana langue nyonso espagnol tout to yango posa portugais to na posa ba film Belleville to comme ba langue nyonso tout ba ko interpréter comprendre message eloko yango to yango susi makasi to sana ta wana te ke to ba no vandaka to ba no skolandaka ba essentiel lokwa ba tendresse non OK ozomona to na ta wana te comment bon ya za mayele vraiment comment yo mwana mwaso wa no finga mwana mobali po bazuma zela na biso po bazuma bana bango bana basi to seulement mkena en sous le lobby dans un spectacle lobby les 13 na théâtre des gymnases en France en tout cas okolo banani nyotala yo ça la ta plaisir non ngai vraiment na lobby en félicitations président en sous Zolo je suis fier de toi donc
nzambe alola pambolo kaka spectacle eka bien badésordre esalama te bato bakota basentir ke non te en sozolo nde moto aosala biloko wana ozomona pe salutation na bato tout en sozolo amemi na voyage esalama très bien te nana mpona nga apesi kaka en sozolo ye moko esi nango nga apesi kaka en sozolo bango nde bato wana bapezaka te en sozolo bamboto no félicitation papa to aza ngulu ngapia ngulu mbote nde nini ake na biye na ye bakena bina bango te baba ngulu félicitation président suzolo baba ngulu 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 bapiaka mbote te même nda ya pere te mamunda mamunda ya papa muda te mamunda ya papa muda memi ye ya indifférent mamunda ya papa parce que akendaki ya mbali na tindi ye lisusu ata kozala na spectacle en suzolo mais papa nda tindi papa nda tindi ye ata so ake na kanda ya président en suzolo mamunda ya sa kenda mais sunga bango mpe kapesanga bonvoye bango nyonso te baba ngulu bien Kazang en tout cas c'est pour nous un grand plaisir arme de guerre évolue non film na biso ça va dans le bon donc kala mingi ate ba ozo 8e épisode na biso ezokota film na biso vraiment eza kitoko tomona kaka makambo ndenge ezokende moni belle vie tala kozala na belle vie na Congo eza richesse papa naoloba no kozala na belle vie na Congo eza grand richesse osoko oyebi valeur ya belle vie te olekaka inaperso kufi nzambe alola pa tuni yo me natindaki mokitani na nga belle vie komo olandaki makambo ya belle vie te éducation na ozwaki te ndenge nini belle vie atalisi bato papa kozala na mbongo soki aboti mwana tata bolingo fo ezala belle vie azotalisa bato atoza na mbongo yaya aza yaya papa aza papa soki bolingi su belle vie anga te ya bino nini yaya siko bolingi belle vie atalisa mokili nini bolingi belle vie aloba ndenge nini mpo moto achange mais non ozomona donc belle vie azopesa bamessage moko bovandi otali moto lokola Naomi aolinga utilize belle vie mpo aofuta mpo belle vie avanda na ndako na ye mais tande belle vie aboya yango mais belle vie otadise kaka naza yaya na otikala yaya longola kokola mesa longola kwango belle vie bevanda wana naovanda na ndako no me na aya na yo soki bolingi belle vie anga te ya bato ndeni yaya botika tovanda donc osunga mutu eza na bonne manière protéger bavaleur na ye epesa ye respect c'est ça tolokola te ke bato mosusu tomonaka na vie fo ezalaka ye donc soki yo oza na mabe ozomona nzambe alobi sepele na lipamboli ya bato eza na bato misusu eza na bato misusu mapamboli ya bato basepelaka nango te eza na bato ebele basepelaka na bozwi ya baninga te siko belle vie otalisa bato koma bolingo ezalaka belle vie otalisa bato koma na famille ata papa nga aza na mbongo tobotami tata mais fo tozala soudé bomoko fo ezala bolingi su belle vie alakisa bato nini mais bokoya na kiti bolobi ke film ane asalaka monotoni na bastar mo ebele mpe nalandaki ya une star moko nako babengaki mafa prophétesse comme ça abi belle vie film na ye elaka jouaka scène kota mawa naki pe trop surpris yaya naloba na yo omoni bato ebele maitisa bango na scène basala kaka bajouer kaka tristesse tolongoli bajoua wana parce que biso tout omonela yango yaya lela na scène bamona yo naoloba na yo biso masoro anoyebisa biso eloko moko boye abi ye nzonzingi na liboso bapesi ye maloba te bananiokola ye eloko esala ye bapesi ye lisusu 6 mpe baluka 9 kolela yaya eza facile te mpo koloba nga mpe na koye yaya boyebi nga nde naza boye nga nasakanaka te nga nalula miniature nga nalingaka minia yaya soki otie nga na miniature te ye naokaka bien te nga nalingaka balobela nkombo na nga ozomona nga mpe nalingaka bongo nga soki otie nga na miniature te naokaka mabe yo sepelaka batanga nkombo na yo te
ozomona naza na facilité kozwa yango naza na facilité koloba mpe ndenge alobaka ozomona ngai yo ozoboya miniature ngai nalingaka miniature nga nalingaka balobela ngai ozomona na moto eke alula miniature soki babelvi baza wana naoloba na yo belvi ajoue ça pechanga na belle mère akabola gloire apechanga na ye te atika pechanga avanda na siete na ye belvi ajoue se dinana azwi gloire a dinana apesi yango awelaka role na baninga te époque na yo moment na yo apesi yo salama ozomona belvi aza lokola bato misusu te kani il faut kaka ye barole apasi belvi ajoua barole apasi belvi ajoua atoko joue bongo otalaka kote kuna te ye role yaka makoli kwa mesa kende kozolanga kiti wana yaka nango awa ozomona yango siko yango moni ke totalisa bato belvi akangaka tute ya ye mama prophétesse wana ova na kiti oteya bato te aza na monotonie oza na obelvi aza monotonie boye na boye yo mpe luka monotonie na bible tomonaka bamama na biso baester ngalasi wana baza wana tomonaka mwasa papa na biso Denis Lesi tomonaka basa ya bapaster ebele baza baexemplaire yango toyebi te ma prophétesse mafaso mafa ngapu natalaka te mais ngakuna kanisa loka magerda zoka magerda bato te ayebani mpe te ma prophétesse yango baleka na tv po chrétien na ye nayebi te eske yanga apesa tendance kuna yango moniki ya bandana koflate yaya belvi ndenge aza bongo aza icone bango tu baa na saki ya belvi oui bango tu baa na saki ya belvi yaya na baloko moko boye lelo comédien mpo ayeba valeur na comédien ya tono ntango na batournage ya bato ebele okende tournage boye zuma amesa bato nini supu na tolo azopesa bato na place apesa bato babiere bayema yo wana bazopesa bato bagene si mais lelo belvi ayera comédien aotalisa valeur ya comédien oza mutu okoki komela supu na tolo te ozomérite fo mela sucré ozomérite fo mela fantan ozomérite fo mela whisky ya solo ozomona lelo tosenga bapiaka belvi na ngwende na ye soki elo mwa cher na Congo tokotya eni mama belvi notre monnaie franc congolais naoloba na yo elongi ya belvi maso ekoti na mbongo na biso wo po valeur ya belvi toko naomona eloko tokosa supa belvi te batia ye na mbongo message ekomi nakosenga na bato basalaka mbongo botia elongi ya belvi na mbongo mpoka bolamu na ye to na nyonso arme de guerre obinga so nazalaki na mokili na nga na mokili na ngai na mokili na sa famille libota mbongo na biso tosala totiaka elongi ya belvi naoloba na yo na exemple mututu ayeba ye nazoyebisa yo na bana bebe po bolama mutu boye nzambe atuna biso napesaki bino richesse belvi aza mai nzambe abino apesaki bino mai botokaki na bakopo mpo na nini fa boye na babidon aza bongo soki oboyi belvi na mokili atata nzambe so oboyi belvi amai omela ye osokola ye onikele bilamba nyonso tosala na mai belvi lelo jebela en tout cas bato baconsommer film na biso arme de guerre 7e épisode déjà c'était le 8e épisode ekota ozomona kitoko en tout cas merci beaucoup na batutu baotala biso na moi le président so apasaki ce message moko ya en tout cas ya remerciement pa mama belvi na ndenge afitenaki ye esala biso plaisir komonaki ye bolamu wana
ezolobama toujours ezaka te ezobatama mpo bato ya famille bota bacommunicateur momoi na bandeko na ye bastar bacomédien bazokoloba toujours bolamba yango na tv. Yaya omoni eloko moko boye tala bolama motu ata obombi yango na sali bange eya ntango président Ansouzo alobi ke Bellevue merci beaucoup na Bellevue mpo asunga est ce que Bellevue moto asimbi fimbu epa Ansouzo lobaka bolamu na nga lobaka bolamu na nga non président Ansouzo aza reconnaissant epa ndeko na ye comment excuse ndeko na ngai a soutenir nga en tout cas merci na Bellevue nga ntango naye koloba ke mama Bellevue ayede nga na facture pour la maman d'hôpital. Est-ce que si melenga fimbo mais comment maman Bellevue appelle sa tendresse mon a garanti andako. Oh lolo tendresse comment le baké na regretane ka soka sungi ayaka nango na TV. Aye bisa tendresse yoka été. Ce ma Bellevue sungi ma Bellevue ayaka nango na TV. Est-ce que mutoka Bellevue après pourtant ça azwa miette pas Bellevue. Moi na ba miette. OK. Ozomona azwa mo ba miette. Siko mutu ko ma Bellevue makova na kita na isa batu ke na pesa ki tendresse mbongo garantie nda pesa ni. Na menata ina en tout cas ezo convenir ta. Bo pesa mutu valeur na ye. Merci beaucoup na président Ansouzo parce que malamu ne biso lingaka. E bombi to lobby. Zanga actualité za mo belé tandem de sunga biso te pena to kene to koma mais moi groupe Simba et zaki na mo nungu pesa quand même na tilelo nungu parce que ba audio du maki vous ba te tilelo nani ya bisiba audio wana audio ezali uniquement na kati ya groupe bata groupe ne ba ko solo là et ceux qui na bango mais mini banda ya tuke sali makele na invité jusqu'à présent tozoye ba te nani ya bisiba ba audio wana plus de 26 audio na loba na yo ya grave ezalaka te eloko asika eza te baaudio wana babiso yoka ntima na babiso kaka bata simba ti esolo bata simba kaka bata groupe simba yoka ntika boye kaka na babimisango soko na baaudio yango balobi nini balobeli mo ebele c'est-à-dire que babiloko na bango parce que président elombe bazalaki mwa kolela mwa trop par rapport moi makuma ebele lekaki siko babengisi base mpo asolo na bango mais kokama bloco eza na kati eza interne. Vous avez le même groupe. Solo. Ah bon, abenga bango nyonso. Abenga na bango nyonso. Posez le man na bana te. Posez le mbe asa na bana te. Comment 26 voice et se retrouver pas et se de Panama. Donc babenga na et sende mutu. Babenga na lule. Ya lule. Babenga lule. Kwani na loba na yo muta memi yango lula azwi yango po sila azaka na groupe Simba te lula aza lula azwi yango apesi sila apesi ese panza na loba no OK po ese aza nzambe te aza na poto OK est-ce que ese azalaki na réunion wana dizana ya lula baza na ndeni na sila kasi mokomi filme na esibi lula eti OK na kati ya groupe Simba pazali omazaka na groupe Simba ti ozomona po soki tovandi ma totala moi makambo otunga ya loba makambo nio to comme la poésie lombe eza sila po lelo bacommunicateur bacommunicatrice bafingaka pape lombe banani wana toyebi mutu lokola ese de Panama est-ce que aza na valeur vraiment liboso ya pape lombe mais sila mutu apesi baaccès afinga bafinga poésie lombe siko ba voice wana ekoma pa ese ndenge nini c'est que tolongola kaya baza lule na mwana mwasi bamibale nsu nani wana nde notanga kombo na ete te na obanga ete aza eloko te ozomona aza eloko te na obanga ete bamibale la vérité en vérité baza mibale fo babenga bango na groupe Simba bango nde bato bazwi ba voice wana naoloba makambo naoloba deya pape lomba comprendre yango ya bato mibale mwana mwasi yango mpa auta osala basortie médiatique ozomona eza ye na lule fo babenga bango na groupe Simba koma baaudio ekoki kobima libanda koma makambo ndako ekokoya libanda ekosalama te
makamandako ya makamandako ozomona makamandako ya makamandako et comme malibanda jamais biso pe na nini mo biso pe na kata famille bota na ndenge ya biso mono to discuter pe mso pe na jema ibele to discuter pe na groupe de la presse na discuter pe na plasma mais mukolo moko te voice moko boye e bimi ya famille bota e bima na e aussi mbate feza ka bango on a trahison mobimba oh na loba na papa lo bana bana te abenga na bango nyonso. En tout cas, ça l'a passe. En tout cas, bien Kazanga, sur Zali Boy, en tout cas, et puis ça m'a plaisir que vous communiquez message aux gens à Malobate pour Zanga comme quantité à Kabulana Batou. Donc, elle aussi nous rejeté parce que l'information comme Penza est belle, mais au moins tant les autres permettent de sauter. Tout cela là, moi mon par rapport que le bas confirmé, Madame Sila Bissala Zali Mona et papa Bodon habité échanger au comment. Par rapport à l'histoire de Toébélian. Et Azouana Yeti. Azouana. Ouais. Bonsoir, Kazane Mona Border Point, Etali Bissunani. Solo. Hein. Etali Papé Lomé Nanine. Mona Soni Bongo. Mona Soni. Oh, ça va pas Mona Border, si la Mona Sona qui est pas Border. Oh, c'est plaisir. Alors, on a liste Bana Papé Lomé. Akende. Moi qui va n'est pas pour ça Border. Moi, papa Border, non, pour ça Border pas. À quoi accepter mon impoli bongo? On a si là. Oh. À quoi accepter mon temps? Bano, bazo que ça va tout soni. Dans le niveau ya président Lombe, maître avocat. Mais le bazo finger le quoi lip maté ko fele. Nicolas Mutumoko, assisi personne te papé Lombe. Tabo tika kutu kanda kuna oyoka. Kanda kutu na zoyoka ma ngaba tuloko mo loka batuloka ba tendresse wana ba essayer de pana ba mida banani baza ba femme censée ba mayelete. Comment bino bokino finga muto a valeur muto aza ikona bimisa abimisi sila asali sila le sila zala. Ah bon ma bien. Ceci en tout cas bien kazanga kabine bango président Bodo tout qui a bango. Ah tendresse. Te comportement gérer te pour ya gérer ça la valeur au tendresse en tout cas aux mobile la valeur le quoi ya gérer te tote mi sa fa tote mi si ya gérer ba ndenge moko ba leko ya gérer ça na bango tendresse ça le quoi ritité le quoi plasma te oh bana mi bale belé ba banga campus plasma na matangomba oh tendresse ça na cheville à plasma te oh on va qu'on finit à moutou, pas moutou à boire n'a qu'on goûter yo. Goûter c'est-à-dire. Yo bi qu'on goûter te. Oh, zonga classique. Yo bi qu'on goûter te. Moutou à boire n'a yé ba goûter yé. A boko simba tendra sabi mais toi tu es sale. Ozo bibi sa mai. Ozo moi singa na ko zoate. Oza lipa mate ko fele komiti ka pa gérer. OK. A comment ko finga po ya gérer pese butu mon côté. Yango comment ko finga ya gérer. A dessiner nga ya gérer na mbetu na atala ngote. Solo. Si. Ce que ya gérer za grand frère na nga na ko permettre te est censé tout à niveau faza na ngo yango ya gérer za nango. Aya na te va finga ya gérer za ba caleçon te aye be ngondeni. Yango moninga na tuna ye. Je le bien gérer ça ba cadeau parce que faza na combien de caleçons. OK. Ozomona, ozo ko lingo finga mwana mobalo asala makamba minene o abimisa yo. Yo mukomo to to ko bimisa ya gérer. Mais gérer ko beto sa bimisa asali na miso bato. Ya ata traité ya gérer ze lo côté ya gérer lekiye baso ya jeto tem sa karine ya mado et loko ya gérer bimisa. Yé tendre sa bimisa nani. Abimisa fa ozomona atangi komba stela swamana batemisi na stela wana yale ki stela na nini c'est vrai ah to temisa oui tena ngona normalité batemisi stela batemisi jubek batemisi karine ya mado batemisa tendresse encore ta place ni on a sabata ba femme ya non lo bana yo bazaka na ya gérer le to tikala même moral bakende na bango basa mayele basa ya nini o atangi komba stela swamana Batem musique stella, batem sa tendresse. OK. Tendresse mi ba ne feza ka ba fa, mbeba mi na ba diamba ba whisky catégorie na bango, ba gene, bango na bango.
alinga otomboka trop te ozomona tolobaka makambo pesa motu respect na ye ya gérer aza icône aza na barespect moko oyo tendance akokozwa te tendance na vie na ye mobali ato kotiola na mai est-ce que aza na valeur ya gérer kotiola na mai c'est-à-dire mobali aza mokuya ti mo mutu so atiola na mai obika yo kwaya na mai so kobika bazali pa kobika ya tika ye mobali auti kokwea na mai auti kokufa mwa bato kitoko bongo tala papa oseyanda atikala chance kutu nzambe asungi papa oseya azwi mwasi malamu mwasi nde asungi papa oseya leo papa esoya atemi bongo alinga damisone papa alinga damisone papa oseya mwasi mabe wana ndoki te basi nyonso tu tala zanga tuka tokata namoni yo mambo ezo ebele nga te toki okoma ba niveau wana en tout cas pesa mbote na tutu batali biso parce que ça biso plaisir ko yamba osusu ko merci beaucoup na bato nyonso to balingaka biso pe tolingaka bino vraiment merci na famille Bota Mobimba. Merci na le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à mauvais propre Tito Dacosta, Jean-Paul Kapinga Motema Mama Nasi. Merci na Samiga Amba, merci na Clarisse Plasma, merci na Pamela Matondo, merci na Eglod Mikebi. Donc ça va image à Kitoko Boye, merci na Yomoko Ngoma, merci na gros bébé de la presse Jema Ibele. Oyo albarande ko nga visibilité ko aussi la chaîne eza yo vraiment il faut o le KR nyonso tuana. En tout cas merci beaucoup na batutu alinga biso nga pe alinga bino vraiment. Merci beaucoup Bianca Zanga, merci beaucoup à vous tous mesdames et messieurs, vous étiez là nombreux en train de nous suivre. Merci également à Exode Mikebi qui était là derrière la caméra avec une certaine intelligence hors norme. Merci également à Jemima Ibele, elle-même la patronne de cette chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui m'aiment en tout cas et tous ceux-là qui ne m'aiment pas. En tout cas, je vous aime tous. J'ai un grand plaisir de savoir que Jonathan Ngoma, Zaki Nangai, Kota Langai. Merci beaucoup aussi à Trifen Mbumba Benzema, un grand frère que j'aime beaucoup. En tout cas, on va chuter par ici. Portez-vous bien et nous vous retrouvons très vite pour un autre numéro. Au revoir. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.